belé les lots surtout bande journaliste ba titre na bango ezaka que pasteur Moïse Mbiye mutakangisaki. Est-ce que c'est ça? En tout cas ba enlever le pasteur Moïse Mbiye na makambo yo. Pasteur Moïse Mbiye na makambo azate atika lo kangisanga te. Ba saluer s'il vous plaît. Hein, vidéo na nga moko te bo tsango na kombo ya pasteur Moïse. Na tika ko na problème na yete bo tika ko saluer atika lipe ko kota na makambo te. Le premier jour babimisinga na kumba na talibo président nabi ah Seigneur tala libota na ngana bo Fanny Katalea na tabo rasu na mais bateau bo ndenge ni et on a eu comme on appelle bande ko nga mususu ya Kojek na tali Kojek na raisonner mbala moko parler du peuple dans na moni Kojek na moni parler du peuple na bia Tibi ne tombera jamais. En tout cas, bonne famille. Merci beaucoup la presse. Tous on a toujours unis. Tous on a musala ndenge le mobali. Donc je sais pas comment dire. Nous lango donc aux réseaux sociaux. En tout cas, mutakanga ngaité ça juste assuré comme leçon. Il faut savoir koeba ko cadrer ba dire on a biso devant la caméra. Et puis biso ba journaliste to ba gère ba question to poser to tika na kata éthique na dans théologie na biso journalistique c'est important na place to lobelaka ba individu to fandela plus ba problématique ça va nous aider vraiment de façon que to kende les analyses doivent toujours continuer pour dénoncer les mal mais pas en citant les noms de gens sans pourtant réunir les éléments de preuve et surtout ça un mot pour l'appel quoi appel co force. Appel co force. Nazoé Bisayo, Nalina Lela. Le premier jour, babimisinga na kumba na talibo président nabi ah Seigneur tala libota na ngana bo Fanny Katalea na tabo rasu na mais bateau bo ndenge ni et on a eu comme on appelle bande ko nga mususu ya Kojek na tali Kojek na raisonner mbala moko parler du peuple dans na moni Kojek na moni parler du peuple na bia Tibi ne tombera jamais. En tout cas ça prouve suffisamment qu'il y a une grande amour entre nous les journalistes. Je suis vérité. Bien. Franchement, Nazaki bien protégé. La police n'a biso pour la nganetinga ndimate que so ba kanyi mutu pas revivre dans conditions bien. Tara na kuna maintenant là na mousse. Non là na mousse, to bien en même ligne. En tout cas, dans conditions bien, je n'étais pas vraiment maltraité. Donc ils avaient un problème que la vérité zalaki wapi pour nous recadrer. Et puis le lenge bakangela kinga ezabatu la police criminelle. Donc police criminelle sala musala bongo pe crime. Ba sala musala bongo ba roya négocier té. Donc fallait que ça ba monio bakangio donc yo yebi. Merci biso kuna yo o samba ki lobi ko za journaliste était biso to ko samba na ndenga mabe to za journaliste to buni to lali libanda lobi yo za kuna o évangéliste. Je fais partie évangélisation. Nazalaki interpellé pour une émission. Oh, Nazalaki journaliste était. Nazalaki invité comme journaliste était. Nazalaki invité en qualité d'un serviteur de l'Éternel. Voilà pourquoi il fallait qu'il samba na qualité ou na vidéo. Mais journalisme c'est ma profession. Donc je fais carrière na yango. Moussa Nzambe basa yango carrière té. Je suis un serviteur de l'Éternel, mais je suis journaliste. Bon appel quoi télémé pour ani. Non, j'ai qu'à télémé pour ani. C'est parce que je suis journaliste. D'accord. Olobini na bandeko bazo condamné Binès, de condamnation Binès. En tout cas, Binès aza innocente. Binès aza innocente. Problème ya Binès ezala ki yebe bakanga ki ngande bakanginga. Parce que et alors bakanga mutu liboso bazaki na posa Binès. Donc ngande ka fanya aider la police pour bakanga Binès. Ndenge pe Binès a aidé la police pour to sala ngana e pour vidéo zaki ngana e.
elle est pour rien, elle est pour rien. To linga business te bande ko linga ye, to bakisa bolingo ya pas problème. Té. Appelle quoi Tinder biloko. Elonga bato belé lelo surtout bande ko ba journaliste ba titre na bango ezaka ke pasteur Moïse Mbiye mutakangisaki. Est-ce que c'est ça? En tout cas ba enlever le pasteur Moïse Mbiye na makambo yo. Pasteur Moïse Mbiye na makambo azate atika lo kangisanga te. Ba saluer te s'il vous plaît. Hein, vidéo na nga moko te bo tsango na kombo ya pasteur Moïse. Na tikali ko zana problème na yete bo tika ko saluer atikali pe ko kota na makambo te. Donc bo éviter ko tanga kombo ya papa ya batu na makambo yo. Donc c'est un peu ça. Libota na Nzambe, Nzamba batela bino, merci na soutien na ba chrétien, ba évangéliste et tonga na Nzambe. Message ezaka ke to continuer ko bondela. Tozawana pona ko dénoncer toujours le mal, mais tout ça la makambulo lenge et longo bani. Normalement ti bakangela ki o cause vraiment. Ba meki ko ebiso cause. Te cause balobité. D'accord. Merci. Merci Toké.